Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko Ayaya. Maboko Yanzambe, kaka ndenge tolobaka mikolo nyonso ngana bino keno. Nous voulons émission moko oyeland elobelaka 100% catch congolais. Bokoko ya mboka na bino obino benga kindoki kapso bengo bokoko. Émission oyepesaka bilengi partout où vous allez ezabongo catch congolais, catch congolais. Bana ya poto Europe Asie bino so bambote na bino po matebo baraka champion local apesa ka bino bambote te kasilelo na lobi boy États-Unis kuna na pesi ya Afrodingo malekutime le sako na ovie ebongo viena ngai prospère bakine viena nga prospère bakine ya ngwana pe na zongi na Europe ko bake ya Afrodingo ma le s'il vous plaît vériki tola mokonzi lisusu na lobi ke na kubwaka mabanga ebele na suka na bana émission po na loba mingi te nazanga moko te nazana nani bandeko lelo émission lelo naza na maître moko oyo abunakaki toko makasi kasi bino boyebi ke na catch congolais ba kombo etuta na mingi me ba original banani ba pirate nde banani ba original banani ba pirate nde banani lelo toko yeba ba secret pe nanu bo découvrir na kata nous voulons savoir te peut-être na invité sur na ba chaîne musu bo découvrir po mbate na ba ke ngana za Jésus ya 100% catch congolais basala ba émission na bango kasi biso toke na kokondola ba o batama to bimisaka bango bomo na bango nampoisa na mbaki bongo maître isaboza na tanga pour na bino bobako o bako ba batama beza na tanga maître Issa Mbangi les marabouts. Maître Issa Mbangi les marabouts bandeko natangi bien été na boyi po bango bazaka so beti bokaka dans vide na tikali okaka na boyi na ba problème yango natangi Maître Issa Mbangi les marabouts mbote Maître Issa mbote maître oyebi ko découvrir yo to na ye awa ngana na mona kana ngayo mene batiki ozaka kache lelo par surprise na ikoyoka yo na club bon batangi kombo na to pe na luki nde na ko découvrir yo Maître Issa na ebité ba santé non ndenge ni pa mikolo malade zo eleka mingi obeli to ndenge nizu ouais bon malade déjà normal hein malade déjà normal esprit nyonso o respiraka na planète terre et c'est na faut azwa moi mon pépé wana mais pour l'instant santé normale maramno slabna kitoko pépele Maître Issa kombwane yaki na ndenge ya ki musulman to yaki na monde pa kache babako to na monde mususu soki obotamela ko mususu alongola kango ba pesi kombo mususu yaki na kombo wana na catch to merci beaucoup oyoki obenginga Issa Mbangi eza penda kombo na ngai naza ba Issa oyo ya ba Issa te nga naza Issa le véritable Issa donc c'est mon nom donc je me nomme Issa Mbangi les marabouts. Deba Issa oto kana ba catch yon so ba pirate. Bon, na bengi mutu moko te pirateur obe a pirate te. Nga lobi nga naza véritable pour naza Issa Mbangi, c'est mon nom. So na bimiselo identité na nga nyonso komona ke no Issa Mbangi. Donc nazui yango te pe lokola ke ona Armand Lingombo moko azalaka kuna nga pe na komi ya lomusu te. Nga Issa Mbangi le marabout ba bazwaka ba yebi besika bazwa ibongo batunyo so kotango tangi to tenka Armand Lingombo ouais na tangi Armand Lingombo po aza modèle tozala quand même toza ba ingrate aza modèle de obisi bolita ya modèle te bon na tangi si boliti te mais na lobi Armand Lingombo ya lumu sur le superlatif absolu. Donc motoyaka na kombo ya gouverneur ya fonction ya gouverneur ba kache na kacha Congo motoyaka na ngoye donc so ba gouverneur ba koma non naza gouverneur ya ville boy de moseti ya pété voilà ne ba gouverneur ba bima belé donc ya lumusu ndako azali icône na bango donc mutu oyo alaksaki nzela motoyaki na idéologie ya ezana kache mo ba habiter ye ayebi muta pesa ba poste wana za vedi bon vedi na habiter so ka pesa ba poste pa ya petit nanga na miki le champion Makidiba tamsa pesa ye pesa ba viper
ba mondongo mais apesa lumusu te de ba poste na azana place limitée mali aza limité apesa ba poste na nenga famille na bango bobso na famille na so la famille na te wana lo banavedi bongo abia aza edingwe aza kacher lo nga ko bo santé fibo aza pembe na ye bon fibo oui fibo aza dingi si pembe na ye aza pembe na ye ndenge pe nga pembe na nga naza na ba conseiller na ngai entraîneur vice-président et alemenga ko betox wana ngai te naza na ba Armand Ngomo ya lumusu naza na petona lingake mingi de bangonde ba ya lumusu na ba ko betox nde ba otinda yo o manke vedi non ba otininga est-ce qu'on a manqué mutu donc c'est que vieux wana atinda ka bato tangi ba manka ba via bato mais oui parce que nga na manqué mutu te nazo répondre question non à réponse bon to avancer mon muke maître to avancer mon muke to nous mettre au lobby au kumisi ba vie ko betox ba vie kingani ya yango vie na mettre ko betox en tout cas na ilo fort na éviter en passant de pesi mbota mais ya le musu vie na vie le comprend voilà ma père na ngai o ta na bandi émission yo na passi na témoignage yango ke bato yo bandi be no petit ambuse émission ke liboso malgré que no aboki sanga bon tokotala jour mosusu ki tokutanaka na ye lisusu toyebi te ndenge kaka ezalaka na mokili maître lelo todécouvrir moto akumiseli biso mpe ye lisusu mais toyeba kaka maître ozo évolue na club nini na bando mbala mona ebandele naza kacher oyo mwana oyo abimaki na kati ya 4 club liberté oyo ezalaki kambama na Armand Ngomo ya lumusu yango kumisieko tango machine de guerre kepoto aluki tête bien faite muto sala oyo ayebi ndatikela ya lumusu après wana nde toye kosala au commandement ti lelo oyo naza athlète na kati ya 4 club au commandement en plus naza directeur de production à 4 clubs au commandement il y a président Ngomo ya lumusu donc na kati au commandement oyo ba maître Migol bakenda papa mona ke kuna simba te bon kokende na ebite muto na mutaza na ndenge na ye na vision na ye toloba nga vision na nga eza au commandement pour na uta na au commandement na salama wana donc ba yebinga so na tamboli mwa bisike beleza pona au commandement donc lelo na zaka na au commandement. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe to ko mata côté to lukaka yango yo te makama wangu na éviter mwanda azandika bambanga connaître la mama Fridi ebongo bino bosekanga kasi je m'appelle Maboko Yanzambe question yango yo maître francophonie eye makambango ebandi ya francophonie yango yo mais na kata francophonie wana il paraît ba liste zo bimaka na c oya kobunda te toujours baté mais est-ce que peut osa sélectionner kata ya bato ba bunda bon par rapport à ba liste bon yon de précision information mais liste to ebi que liste zate liste morona no ezalite que oya kobunda te ba attente nyonso baza na kati ya ba préparation na kati ya préparation ba attente éliminatoire ekozala na kati éliminatoire ba gagnant nde ba ko représenter ba attente na bango ba club na bango na francophonie donc naza dedans naza na kati wana uza na kati ba attente ekobunda sauf que malgré que no club na bino président na bino ya Lumus na club na bino ba suspenda ki na nini na fédération aki kanda alongwe alobi ke asali club mais en beta bato kaka oboya ya Lumusa obunda te abeti ya Lumusa obunda te abeti nazonga moke ko suspendre président Ngomo na fédération c'est pétrodi baboto la qui poste poste bon ko boto la pe poste quoi un autre travail mabe ko boto la pe poste eza et lobby moi ebele soki kolongola pe lobby ebele yo kanga yo poser une question il faut la réponse soki biso nyonso to batu nyonso ba encadrer nyonso baza na savoir faire na esprit lo ya Lumusu makambo ekene musika balongola ki ete babengana ki ete babotola ki epete mais ye moko ndatikaki na mokuse
oyoki yo mto baki o bolongola ki na poste oyoki moto alongola azate soki moto alongola azali éviter une émission soka za na biro ke na biro na e soka no ke na ndako na e tuna e olongola ya lo musu pona nini mais o biso to yebi alongwa te alongwa te imokatika alongwa te babengana ete nente atika na ba raison moko boye oyo ye ayebi ya na ko tuna ba raison na te pona yo za ya lumusu te na boyi mwanda azandika bamba yo ko olela pe mama fuidi côté ozali jour to kutana ya lumusu ye moko to koninga te ba raison nini oyo ye alongolaki tomati suko pusa muke kolobake mais maître na zongi na mo mukele kama francophonie il y a des quartiers na bike Miranda kotana na sima ya caméra kuna soki te tuni awa sebino ke no ba quartier balikaki awa no ngana za sélectionner ngai ndenge na za awa na sélectionner kutu ya kuzu dato travailler de na kuzu mais bino ko to batiki bino ba stand na kwa moko boyo te bozana nous mais 2022 puis kalaté est-ce que bozo sérieux ce que vraiment ya solo francophonie ngo catch ekobundama effectivement catch ekobundama soki catch ezalaki proclamer te nde o lobby ba entraînement ya kuzu ezate mais tant baza ko se préparer aza ko se préparer pour ayebi ke likambo tele kozala voilà donc tant baza ko se préparer pour bayebi ke bitumba ezali mobali akoyaka ata oti na ndako ne na mbeto ka mama tena ko bunda te azobongama batu nyonso o nyonso ayebi ke akobunda azobonga na ba oba kobunda te azobongama po yo ko zo pe ozi empêchement moko bo fulani abela ka sali bo remplacer directement na moto aza en forme ya mabeza nini ya mabe vraiment mingi onga na zo kezake tango bozo ba ke to kobunda et ki oka francophonie ngo ça ne pas vd le baï ke non ce qui ba respecter ngai dingwe te francophonie ko bunda mate vieux dit respect belé pour naye en tant que papa kulutu ancien supérieur na marme belé mais aza kache ya liboso pe asukate soki ya azatende bakombeza la te non bakoma nyonso ozo bunamaka na Congo intérieur na kata Kinshasa est-ce que yega fazala yega faloba nani wana mais vieux otangite vedi et vieux dit azali bako respecter bon bako respecter en tant que nenga lobaka icône tout ça mais cela ne veut pas dire que bakombe kozala te soki ya lobby non hein bakatia baza ya dingwe te hein na boyi nanga mwanda azandika bambanga kona ila mama fuidi nazongi suko lobake ibongo maître yo ozana mwamba il paraît mwamba bino bosali tricherie moko boye na betaka solo en passant bosali tricherie moko pamba te bozina ba sentir ya bata chango boye nango awa na mwamba bopesi yango kachere mino féticheur oyo malema ayi nango mais malema ngo mbanga awanga ne mwamba biki yaza mwana chango c'est pas dit que bazui sentir ya bato chango bayeno na makasi te so moni bon c'est na chango bazali na mutu makasi te yango bazui bazala mutu makasi te mutu oyo féticheur oyo aki ko représenter bango azate so malema lipasa na lobby lipasa azala ki wana te bongo sentir comme il pas malema nene hein na ba magelo yes na lobby boye magelo azali wana sentir comme pas ya malema nene c'est que moamba baza makasi moamba bayebi ne kaka ba vi na biso to kuta ba yebisa biso ke loko ngo ebandaka na moamba bon na chango otanga nani c'est pas pour rien au monde que malema ke kuna azwi ngo ayena ngo na moamba na pete nyo malema na biasi na kana la game félicitations na pour que ozwi ngo kuna oyena ngo po biso peto zwa ngo na maboko na etira epa na biso donc au féliciter ne akiozwa onde kwa yo po boto la na pete voilà c'est ça siko yebisanga na muke préparation ya ba combat toni po mwendenge ya lumusu atika kino mamba club po bande ko diriger catch amoni esimbi tepe abike ba diriger baza désordre mingi nazonga na ngana nu ngamoko na beta bato catch zo club zo nya mouvement siko ba préparation nini bozo préparer pour na ndenge bozongi be batbala muka ba monake ok
moi tant eleki to utino na ba séance ya entraînement ya makasi na ngaba juste référence à école Nempoko club au commandement et s'entraîne wana chaque jour tozali na préparation tobandaki koprépare kaka mpona bitumba ngonga mpe ya bitumba yango eye ntango na yango ebelemi ekomi pene toza na bitumba ya makasi 4 clubs au commandement contre sélection ya ville ya Kinshasa Mobimba tokobunda du 30 décembre au 2 janvier 2022 wana kobosa na teke si ça kozala na complexe scolaire Saint-Clair juste référence donc vous allez ex maison communale en Ngaba. Ah juste Kianza université Kianza na coin côté maison communale ezakili boso donc bana Ngaba Mombele Makala Lemba Matete ya partout bayebi même ba bakenda ba ipen bani bayebi place wana ils ont fait ils ont fait l'été ils ont habitumbe fait les sous-sauter to bunda fait le trop donc ils ont ngomonga mukie pour na spécial bonne année to 3000 francs à Pamba. Ah, 1000, 2000, 3000. 3000 francs. Okay. Donc de 13h de Batutu Bazar na 13h30 combien aussi l'avance. Soko zeli go ya nenge bonda otala batu mususu wana oya yoki et sili nango de basi bakei. Batu mususu wana na otanga kombote na boy na otanga. Ngapi na tangi mutute. Na lobika po biso za au commandement et ce sera mibeko utaka. To pesa. Maître na bobo ça na te s'il vous plaît, faut obéir malema po beta eh. Ouais, malema azaja la bienvenue abongama kaka nayebi ke azalaka ne prêt abongama akutana na le marabout le véritable nazali wana isambangi donc na ye mingi pona bango surtout bato bango bato bazuba surtout yondo aussi senti te wana nzala ba senti naza pena mingi pona bango donc ninga za wana eza ba charge na eli bango pona ko arracher bango nyoso ba senti wana. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Tokomi ko kena ko chite muke na émission soko bake maître Tongi siko to na ndenge bozo s'entraîner. Bongisi premier ba combat na bino et puis programme na bino ezo la ndenge ni. Programme ya ba combat tozalaki na moi programme sous avant il y a les 30 mais via moi organisation interne tout le monde peut suspendre yango pour la tête que tout la place biso tozui du 30 décembre oyo programme non tout ça na programme ya batamatadi to bundana bango na janvier awa to pesa yo date surtout si na bango awa to kene kisangani surtout to kisangani to zongi matadi pour bisona matadi aleza a retour kuna tant to uta matadi to ya awa poto sisa na bato to kono beta na kisangani to sisa na bango awa après wana programme ya Goma orozwa yango bientôt là donc 2022 à Genève ça déjà plein au sepela pe ba congolais ba sepela ba mona 4 clubs au commandement ya Congo partout na province et tout ça na deux voyages moko ya Libanda non to Tchédatité Congo Brazzaville na Angola mais avec Nanzela na yo bakozwa programme nyonso oza malamu. Allez partout dans le monde, faites de vos chaînes ba émission ya catch kaka ndenge loba nkolo masi ya Nzambe ya Lola alobi ke champion local c'est bon ba comme c'est ba chaîne na bango nyonso na ba émission ba catch pona catch congolais ekende suli boso makasi mata musika koleka ya yo yango yo en tout cas Mardoché na pesi mbote ndeko na ngai ya Correction TV ya yango yo et puis le papa Albert ya yo pe yango to komi ko kena ko chiter l'émission biso o ko pesa biso 2-3 personnes mbote pona esala biso bien makasi. Ouais, merci beaucoup na bandi na président na ngai ya club encadré na ngai Armand Lingomo ya lomo sous le superlatif absolu na mutu salaka gouverneur ya bakatiere nyonso ya Congo. Alobi ya Congo parce que yemutayaka na kombo wana kozala gouverneur ya ville moko boye ngala PCSCO ya Congo. Na pesi mbote na vice-président ya club ya Lembenga Kobetox
petit nanga lingaka mingi Mikola a changé combat comme CP ya obeta trop Feli Yebo ba opposant mbote na bino Kabatula mutaki sebele na pesi bino mbote le pape kanga la machine de guerre na France koko nanga na pesi mbote bandeko nyonso bolinganga mwalimu Mar na France lycée Ekofo na France nduzu kanga na France bino nyonso bambote na bino na ba balingaka chaîne na biso oyo bolanda mingi chaîne na biso oyo nde boza ba information ya malamu bokomona ba spectacle o bolingaka les véritables Issa le marabout aye azongi sous na scène ko utambujima ko zonga Kinshasa na zongi boko sepela. Merci. Les véritables Issa nani Issa Mbangi le marabout azana Issa nini te Issa Mbangi le marabout et puis na sepe ne pas à poser hein ala ba palpiter a olo ba clair aza très clair na biso vraiment et ça linga bien makasi mutu pas cité peut se comprendre nganae malamu vraiment na éviter bino so bana poto na pesi bino mbota ngoso modo na rappeler kaka que aimons nous vivants eza ONG oyo esungaka vraiment pe ekambaka mingi yango nde soutenaka nous voulons savoir émission oyo tinakati aimons nous vivants et quand même bon président de l'UTC mwana ya France ya Tongo pe awa na Kinshasa mutasimbi yango mama Nicole Kanda BCDC Equity Bank franc congolais secrétaire na biso bongo Pascal Poba mwana livulu ya Tongo pe conseiller bébé Lombe double brassard na pesi bongo Patricia Beledou ya yango yo lisusu Niclette Kapende le sako na côté ozali koloba bongo pasteur Bonne Bomalika o asala ke appuyer makasi eke ba David na mo ba chinchirinchi ya bakacher esimbangate le sako na yo pe lisusu koloba ke Berger Etienne Bokopolo le sako côté ozali koloba bongo na bwaki bongo ya Fredingo Malekutimier viens Prosper Bakine na bwaki bongo kolobake vie kitola pe na sima ya caméra na zaki na Miranda Joseph pe na montage Diane Omoy mwana ya 9 ans na bangenge ya milosoki na teboye na bwaki Belamine Kamba motema ya ciao.